Bisogno stato sabone nascere mako Madia Star TV etala mamonate bato bandima Christopher Songo andima Tati Hilenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Shalakita nascere suivi Madia Star TV Shalakita nascere suivi. Le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Madia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa Social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisogno soto s'abonner Nascene mako Madia Star TV etale mamudate bato bandima Madia Star TV Zambada Media Olinga bagaba mis bapid na bateatre s'abonner. Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, bien angolu na nzambe. Na pesi bande konyo surtout oyo balinga kama Bia Star TV na pesi binombo te place bozali tikete nzamba lola sala biso bolamu. Tolo bande konanga soki likamo ezali na comité na biso pourquoi pas tolo belango comme habitude. Na zingsta opesa mbote na kasa faire songo ba songo bali mo bien na kata London. Babi sans oublier babi pe comment na peso mbote mina London babi mobile moko na lo bate nesto bo potara kaka na pesi mbote na babi na Emani do la mobile à taille S na peso mbote na talon sans oublier Blancha ma bande sa kolomiya ki na peso mbote na Frank Boss sans oublier na pesi mbote babi na JCMI des boss babi motema ya Orneline mais ya babi moi sa chambre voilà moi c'est mon cas pembe na pesi mimika songombo temi na kata London na pesi titi na mafuta de London City na pesi ombote. Merci beaucoup na bandeko bolinga nga opelingi libanga bandeko nanga contactez toujours ma Bia Star TV so sana eloko no pourquoi pas na bwaka yo babi talaka moi so ya na problème ya kikukuma na problème ya accent bwaka yo babi dégâts yo te bandeko nanga toyo kosola kaka lisolo oyo ekweli komite na biso bandeko nanga ya mwana na biso mbwa akwei babi bandeko nanga eza pasi na soma ya komona mwana muke mbwa abomiye yango tozen eloko koloba te to biso mes condoléances na ba famille no surtout oyo ekokuta na bango na video oyo me bandeko nanga na zasu na ndeko mwasi moko ye paza na experience ya baka o bambwa moko pe na kata poto bandeko nanga alingaki pe aswa mwana na ye ezaka ba jera mbwa oyo abomi mwana biso na mboka Congo yo bandeko nanga toka bokebi no surtout oyo kandeko mwasi ndenge expliquer biso jera mbwa o azalaki bolanda na bokebi no surtout to landa ayaka na 2015 ndako tozalaki kofutela ezalaki deux niveaux biso ozalaki likolo bayer locataire mosu na se azalaki na mbwa wana ya bapitbull wana mbwa wana azalaka terrasse puis ntango toyaki na baperiode yango mpe eye kotombe biso ntango toye omonika nde ezalaka fo bwaka matiti bobimisaka bamatiti ezalaka mercredi et dimanche lundi bamituka eyaka koramase matiti sikoyo ndi mwana nanga mobali azaki na 18 ans akiti po abimisa matiti akita nango siko mbwa voisin na biso atikaki porte polele tango akiti po atiki porte polele mwana akiti na escalier nde place tozali kotia tuki ya poubelle tango akiti na poubelle ake na poubelle asimbika poubelle abomwa place azalaki abima na porte omoni abima na porte alanda mwana beta krimbala moko abeti ko abengi ko ba papa na ai tango abeti bengi ko ba papa ne biso to ki cri to bimi lo ko ezaki déjà butu ba presque ba 22 21 heures je pense tango to beti
balekolo voisin bavoisin pembeni bayoki mbwa siko asi ayaki siko vers mwana nga bango basotaka ndenge nini baza mélange ya entre baours so nini nani basotaka ndeni bango basimba mutu kamba moko bakanga na gorge na kingo alio na kingo siko aye siko po asotele mwana nde sikoyo nani kolo propriétaire ambwa aye kopima agangi kana kombo na mbwa mbala moko atelemi oli azonga vers propriétaire aki azonga kite kolo nango azonga kite siko akomi aosala neti aluka asotele lisunde siko kolo mbwa abandi ko approcher mbala moko ye moko kolo mbwa azaki pe nanu na kobanga mpona approcher mbwana approcher siko abandi kosimba ye na nsima na mokongo nde mbwa ye kokita asani atisi nini chaîne na ye alende sikoyo aye kosimba mbwa nde aye koresaisir mwana nanga place azalaki akangamika na mire donc asubi kutu na bilamba nde ekosala kutu ke ekosala ke to nani aye kokanga akotisi ntango bato baye koya topesi rapport na bayer alobi so olobi nono ndenge eza boye na kovivre na mbwa donc mbwa oyo nde bayer aye koyebisa biso alobi normalement mbwa oyo awuti mpe barace oyo bauti olia mwana moko na Montréal baliaki mwana moko na Montréal kaka boye euti nani donc yango gouvernement canadien balobaki bato nyonso to baza na barace ya bambwa oyo bakende kotika bambwa wana bakende kozongisa bango soki bayebaki te soki bazokende koboma bango bakozongisa bango na kati ya zamba baza bambwa oyo bakovivre na bato place moko te donc eza barace moko bakoki jamais kovivre na bato parce que bakoka même éducation te ata olobi oyo éduke ndeni donc aza kaka na babiloko ya baours balion parce que lion ours afandaka na zamba baza jamais nani na droit ya kotikala na kati ya ville te effectivement baperiode wana ntango biso topesi plainte nde nani alobi eyeba hier locataire aye olobono boeskise parce qu'il fallait toke kofunda comment yayebi kazovivre na mbwa modele wana tika porte polele etout akangi mbwa te omoni nde bakolobo te tokende kofunda ye etout mais efiltraki biso parce que toumelaki pepe place yango te tolobaki tete lokwa déjà biso toyaki kokuta ye place oyo biso tokoki ya kokolongwa te biso tomilongwela parce que ezalaki déjà danger place ya modèle wana omoni donc mbwa wana ntongo omoni ntina Congo bango kutu bazozwa na Congo tala déjà namoni na kati ya parcelle wana baza déjà na barace wana 3 plus na oyo aliaki mwana ya moke na bamisusu baza wana donc pour te dire que bayebi ti utilité mbwa wana te po mbwa wana akokolia pe même ye moko kolo mutu kolo mbwa parce que eza race moko jamais bafandaka na bango awa parce que na moment oyo asalaka mwana nga donc naye biso na awa partout biso toza na Ottawa mais bazwaka déjà bambwa tout ya barace wana eza pasi mpo mona mbwa wana na kati omonika moto aovivre na ye ou bien asilisi mikanda na ye na l'état éducation eza vraiment bien mais bazaka très dangereux balongola mpenza bango na ville omoni donc yango nde nayebisa donc soki okoki kopesa bato bameka quand même na Congo bato bayebi utilité ya bambwa te parce que ekola bambwa mpe eza na Congo wana je pense ezaka na Gombe wana mais wana eza race jamais bakoki kosangisa bango na bato bamata bakita topesi éducation okoka bango te ok donc selon yo ozomona no kindoki wana te pamba te bato babaki eza kindoki selon eza yango kindoki te race wana mama ntango nga namonaka déjà mwana nga mbwa azokende po akata ye gorge akata kingo mama ye nayebi te nayebi te makambo mosusu mpe ekozala na kindoki na kati mpo na bango epuis ngai nde namoni mpo na nga ou bien kindoki nakwaka mpe na kindoki nayebi ke makambo ya kindoki ezali me ntango esalameli epa mwana na nga nde place balobaka na ville a na Canada balobaka barace wana balie bato mingi donc eza barace ekofanda na bato te c'est ça sikoyo problème ezali na Congo sikoyo bato bazoyeba te mise bango kaka kobokolaka bambwa bibokela mwanza c'est ça le problème bazobokola bambwa omoni bambwa oyo bakaniche bambwa oyo biso tozalaka tokola na bango boyebi ke mbwa obengi ye na kombo ayebwela mais bambwa wana atopesi éducation aza na race ya biloko balion banini bafandaka na bato te tala ville ya Canada mboka mondele mais balobaki il faut balongola bango race wana na baville bazala te omoni donc
kozala na bambwa na bambwa musu bakofa na batu bamusu bakofa na batu te eza bongo oui wana eza ba chien berger o ba oko étiqué bango batiaka bango na ba frontière omoni na ba frontière mpona pe kokengela peut-être o babenga yango nini bakoli des fois mosusu biloko ya mabe ezokota badrogue babiloko moko ya modele wana nde bakotaka na bango na éducation mpo okau na bacrime batindaka bango abaki akangi mutu mais na ndenge mpenza kofivre mpenza na bango mpenza kutu ya bacrime bazalaka bongo te o wana mpenza eza race ya balion na baours bavivaka na bato te bakokaka mpe éducation te c'est ça bakoka éducation te mama sikoyo mpo na yo mami mpo na yo na ide na yo nde bato balobaki mwasi wana ifale pa bwaka mwana mpo bakoma okondane mama wana ifale pa bwaka mwana bonabo mpo na yo alingai kaka akima na mwana bien esengeli kaka asalaka ndenge kaka tomoni na bavideo wana non problème na nga oyebi soko oza déjà na danger race wana omoni mbwa wana soki kaka continuaki mpe na mwana bazowela na mwana alingaka welela mpe na mama gorge race wana ezaka bongo donc na mama mpe alingaka aza na danger parce que mama sikoyo peut-être eza père asomo wana omoni eloko soki ekomeli yo moyen mutu aloba eza te parce que ekomeli ye mama mais soki ezalaki mpe na mapoko ya mutu mosusu mutu mpe akokutana na danger wana parce que ezalaki de tala na bretili yo lisolo ke mwana na nga kolo mbwa ye moko azobanga koaproche mbwa wana mpo akanga singa po deja mbwa akoma deja na rage mpo soki ye akomi na rage bamama nayebi so race wana etikaka te ata balobi nde yango omonaki bazalaki oyo abeta ye oyo abeta ye azoluka kaka asala action donc bayokaka te donc fille wana soki mpe asomo wana atikaki te na mbwa mpe alingaka lia ye je te le jure parce que nga na mona yango mwana na nga asubi nga moko na tension esali nga donc tokoko kokita te kolo mbwa siko abimi azokoka koaproche mbwa te mbwa aolela lokwa ours yoka vudo ntina bavoisin bato nyonso mbwa azoningisa mabele ozomona baza race te eza race ya ofanda na zamba même baoyo batikali na kati ya lupango wana papa nayeba kaka baza na danger il faut alibere bambwa wana ou bien baboma bango ou bien bakende kopesa bango na leta bakende kotia bango ata na bafrontière mais eza mbwa ya kofanda mpe eza mpe ya frontière te wana eza bambwa oyo ezala mpenza na kati ya zamba barase wana oyo basangisa ya basala mariage ya babenga bango bapitbull siko ndenge eza na boye leta nde siko efala alandela famille wana ndenge oli bambwa wana baza na lipango soki leta alandeli te mami mbwa wana bando osase kaka bato oui baoyo batikali na kati ya lupango leta siko fo alanda parce que ndenge ezali wana ata ye moko kolo mbwa wana un jour boyoka ata sango nazoswete te onga na viva na oyo tomona na canada awa je te le jure bato baopesa biso raison eza barace te oyo baza na bango nano na kati ya congo il faut bayeba kose libere na bango au moins ke taka bango na kati ya cage poliesaka bango babimaka pamba te au moins ka soki bato basi balali botiki bango na kati ya lupango mais kaka boye chelegi lupango yango mpe eza lupango ya malunga oyo namoni bakamion na kati biloko espace kutu eza te ya kotya mbwa bakangie na kamwa antivol moko ya moke bongo yebisanga c'est ça yebisanga dans makambo mosusu toboyi te toza baafricain bakoki mpe kokota mais so totali nde bato bazoloba seke eza genre ya mbwa wana eza okindoko eza na kati te azalaka bongo mama na koso te nga na riska nalinga nakoma nalinga kutu nakoma na justice mais natalaka nayokelaka kaka kolombwa mawa parce que na kolombwa ye mpe mbwa alingaka asala action ozomona totalaka kaka tolobi te tolongwa na biso place oyo eza très dangereux mpona bambwa na ye totiki ye na mbwa na ye omoni mpo monika na po talaka leta obandi oye oli oluka no kayu obandi omataka kendaka kitaka barendez-vous kendaka likolo ya badossier koma milai yango totikaka na biso tobi te nzambe asi abikisi mwana toluka kaka esika na biso tokende tokovivre na mbwa oyo te ok mpo matema minanga na kati oyo te ntango tomoni foto ya mwana wana ndenge mbwa aswe ye tomoni place alie ete balobi kaka ndenge ozoexplike wana eza bagenre bambwa mo eza mpasi pape bano kokata lia wo non ya gorgeaka kaka so toteli foto ya mwana wana tomoni teke place oyo alie musuni bono seka gorgeaki ezaka mpasi
te ya gorgeaka nde nini soki akenda kokangaka na kingo pu parce que ntango biso action esalamaka ya mwana nga nakomaki siko kokota na kati ya internet nazokota mpo natala baétude ya façon nini baaction mbwa wana asalaka nde ntango naye komona mpe ya Montréal balobaki ke aliaka mwana siko aliaka mpe kaka na gorge akanga mwana na gorge akangi akotisi mino ameli makila ale atikali siko azosa donc nde force na ye apanzaka te kowa bandolia mwana te soki ke balie mpenza mwana na mutu wana seke eza mpe na biloko ya kindoki na kati ka ndongo oloba tant totali foto ya mwana na apanzi mwana te mwana aza kopanzana te naye te so omoni bafoto yango oui namoni bafoto me batie elongi ezomonana te akanga nde na gorge kaka gorge akanga na gorge sikoyo na nyonso te ndongo olobake bandeko na biso basombaka bambwa ife bayeba basota mbwani bakosomba mais c'est ça le problème bien eza fo tu penses batekelaka bango no mais faut expliquer bango ke mbwa oyo aza na bo mbwa aza na bo c'est que peza pe faute ya bato bazotekela bato bambwa yoka problème eza mbwa oyo bamorasi wana ti ekoti kongo seke euta libanda mutu moko aye na mbwa na ye afanda na ye ali akubla mbwa na mbwa mosusu babandi kobotama babandi kokoma bongo comprendre mais na ndimi te na kongo te tokozala na mayele ya kokouple ozwa race to lion to nini ours okouple na mbwa mpo babimisa race wana non seke bautaka libanda babandi obota lupango moko boye baza na mbwa morke wana basangani na oyo bazobota baobota bakomi mpe mwa ndenge ezalaka ke ndundu akendaki aboti na oyo ou bien mutu ya race boye mundele aki aboti na mundele mwana na peka aki aboti donc ndenge bauti ocomprendre donc bango siko na Congo il faut siko kobeta sele na Congo bakeba na bambwa bongo barace wana jusque le pur awa na Canada babomi bato ebele na bakolo mbwa bango moko bazalaka suste depuis 2015 chez les filles bazalaka te bakoma nayebi te soki eza na bamoko moko bagarda bango na kati ya bandako me baevita baloba non bakende ozongisa bango wow en tout cas mami vraiment ndongo expliquer esali bien nasi olanda mpe video oyoka ndongo olobi opesa explication bien pamba te yo okutanaki nango pamba te bandeko mosusu bakokonene ndeko mwasi mamani mpa namona video mosusu esala yenga mpasi sister na nga azofinga mama na zoba koma kotika bwaki mwana babi pareti mwana nakufa deja parti ya lupangu oui kasi ndenge namonaki video na photo mwana ndenge asi alalaki na te donc mama wana ntango aza obima na mwana ezalaki kake azwa secours akokobima na amemene ata hôpital akima bato bamona akokaki kotika te mpo sikoyo azalaki kolanda sikoyo mama mpo soki mpe arécupéraki mama kaka na gorge c'est fini balinga bakufela ata 2 personnes donc eloko esovaki fille wana ntango abimi bato bamoni osecours ya bato ya libanda ntango babandi mpe kolanda mbwa bazobeta yango wana nde esovaki fille mais sinon so bazalaki kaka na kati ya lupango balinga base récupere peut-être bibembe mibale donc bato bazofinga bamama wana bayebi na bango leo bazoloba te papa bazala mpasi ya mbwa wana okutu wana aza mokuse me oyo nazwi biso alandai mwana nga aza mbwa moko aza na ba 1 mètre quelque tala siko eloko ya modele wana azotiaka kolo mbwa ye moko ayoki soko aokoka koaproche mbwa te po esalinga mpasi vraiment naokayema mpasi namoni ndeko moko ya mwasi olioka ta susi teke ndeko na mwasi akufeli mwana eza toza bandeko te toza biso surtout bakwa yango nde nalobaka azofinga mwasi wana na video wana tu peux pas imaginer bafinga ye te ye kutu azwi force ya koaproche alokota mwana bando kokima na ye me bamisusu bazalaka pusa liboso ya mbwa wana neti baoyo bayebi éducation ya mbwa wana na poto papa soki asali acte wana bamindele kutu babangana kopusana liboso ya mbwa ntango nayebi sokolo mbwa wana azalaki mundele me abangi kopusana liboso ya mbwa na ye abandi atelemi ka mbwa azotiaka apo asotele mwana nga mbwa sikoyo ye aye mokongo na ye ntango azoya oya aniati ceinture biso tozotala action ndenge ezosalama mama wana namonaka yango nasubi na bilamba nga abi na perdre mwana nde mbala moko ye moko kolo mbwa abandi kobenga kombo moko bo abandi obenga abandi koakarese mbwa abandi kosala neti kodoze nde akangi ceinture ale alingi na maboko ne ale abendi ye mbala moko me ntango babendaki mbwa atikalaki azoganga mwana nga abanga na ye bisio
abanga na niveau moko kasi mukolo mwana 18 asubeli na bilamba siamonaka liwa na miso et puis mpo asotaka kaka na gorge asotaka mpenza na gorge wambwa wana asalaka jete ye soki akangika asote bamoko arécupéreka kingo aposition na monoko ntango ti ozobundana wana ntango olala deja osi olembi ale ye siko atikali miso wana ofungola boye na moma wana soki moto aproche moto mosusu mpe agrise mpe ya ye biso ok siko bandeko baza na bambwa okopesa bango toli nini mpo na ngai nazopesa bango toli mbwa aza mbwa basalaka na ye jete mindele baza na bamakambo na bango basalaka na Kinshasa na eza n'importe qui te akotaka bascience okilte bambwa mosusu bazalaka na bango na bascience bambwa mosusu bazali soki mondele azowumela na mbwa toyebaka utilité nini bamakambo basalaka nango te tokóma komona mpe bakóma kopase baporno bamakambo ebele omonaka mondele na mbwa me nzoka azaka mikangu na ye omonaka mondele na mbwa asatisfaka ye siko biso sikoyebisanga lupango neti wana o namonaki mbwa wana sikoyebisanga moyibi nini oyo okozwa no ata mbwa moko simple mbwa moko simple otieka na kati ya lupango me bambwa misato na kati ya lupango wana ye tata wana aza na mbongo nini alingaka bokolela bambwa modele si lipango ngo mpe emona mpe bato mpe bazwaka mpe mopepe te biloko manja ekangama na lipango oui mama siko mbwa baliaka kolia malungu ezomonana te espace nanu ya mbwa eza te parce que nayebi te basumbaka kaka bisumbela mpo awa na poto ezalaka mbwa ifo kobimisa ye ake libanda osumbi yo moko oza na gant omemi babiloko wana basalite otie na soko obwaki na poubele mais sikoyo bavivaka ndenge nini na mbwa wana na sikoyo okamati mwana osukoli mpe oyebi bien ke wana mbwa assurance nini fille wana azwaki azwi mwana ati otisukola ye atiki biloko ezalaki kaka aveugle mama biloko ya molili so diable ati aprépare na molili c'est ça epres na komprenaki te yo osukoli mwana otiki mwana bassin okoti na ndako sikoyo mbwa wana azalaki na yango yeka mbwa osikoyo azalaki na chaîne bien akataki chaîne donc histoire eza compliqué mama il faut mpe sikoyo batala mpe mpo mokolo mbwa il faut balandela ye parce que même aza kokwa mwana chaîne wana bakangai mbwa eza chaîne bakokanga mbwa te otali degré ya puissance ya mbwa otali kaka mwa chaîne wana soki ezalaki awa même na pipoto awa c'est le jour ka le même jour mokolo mbwa wana basi bakangai alinga akota boloko alinga akota boloko epuis bokanga mbwana kamwa antivol kamwa singa libende moko ya mokie assurance nini so natali mwana na mama nazolela miko nyonso filme sikoyo ya mwana nge ezozongela nga na mutu nabi nzambe asalaka grâce même so lelo nalinga nazala na lisolo ya kobeta ya modele oyo nde namoni ya mwana wana naye mama esalinga pasi na leli non papa wana il faut balandela ye balongola bambwa wana balongola eza danger na ye eza danger na ye même mpe na bato ya quartier c'est pas bon c'est ça nasepeli komona nde bozosala baémission quand même il faut topesaka baopinion na biso mpo bato ya congo mpe mitu efungwamaka biso tozovivre libanda awa c'est ça moyen te merci beaucoup mami na ngai nayasi olanda biso oyoka ndenge olobi tema kitoko sikoyo na bandeko oyo baofingi ndeko basi mwana ya asuka olobi nini bia baencouragement ya ndeko mwasi oyo akufeli mwana oyebisi mpe nini pamba te na momo mpe aza mpe na besoin basoutien ya bato kokonsole tout ça oleke bamama mosusu bafinga ole bamama mosusu apesa batoli bazofinga eteke yo mama en plus oleka dia na nzela kana ekutelaki yo me nzambe asalaki bino ngolu elo ya mabe ekomaki te eteke yo ozolanda biso ya katama bi ya Star TV ntango mosusu mama oyo akuta na video oyo okourage na mo nini etake mama en tant que mama nazosenga ye kaka nzambe azala na ye afortifie parce que eza difficile filme wana po elongwe na motu eza lelo te atanga na tei ye me etikali ye ati na motu mais siko ezaka likambo ya biso bamama moninga mwasi azwi problème tokonsole ye azala force aluka nzambe azala na losambo esi ekomi ye moto alobi asalaki te ekoma te ye na kalkine abetaki asukola mwana ake osukola mwana azweli mwana bilamba alati soki azali na projet abima na mwana to akende soki mwa tour to alesa mwana bamakambo esi ekomi
komi donc courage kaka me mpo na ngai eloko ngai na osenga ame kochange environnement ame kochange alongo ata na lupango wana parce que bambwa mosusu baza wana soki atikali soki ezala na poto alingaka baluka bapsychologue batya ye babanda kolongola ye eloko wana na kati ya motumu mais sikoyo na kongo na biso eza te donc isemie aluka ata place prière ezali akende kaka kosambela alongwa nano esika wana po etikali eza mémoire etikali na kati ya motu ekochangeaka te me nzambe oyo apesaka bana nayebiki akokonsole akopesaka ye ka mwana me nayebi te eza tashe esi etikali nzambe kaka apeseka makasi nzambe alinga baluka teke yo pourkui abwakaki pourkui eza lokwa eya danger eza danger donc ete bato bazolobaki abwakaki eloko ezoyaka vers yo continue mabe lokwa mbwana amonaki deja ke affaiblir mwana alingaka touche mpe mama siko bayokela mama wana mawa bayokele mawa bayokela siko balingaki mpe ndenge nini soki abwaki amitika mpe mbwa mpe alia mpe mbwa bakende ka nzela moko ye nde moto azoproduire bana nzambe akopese mpe mwana batika ye bayokele mawa auti na action lokwa filme batika ye pardon bayokele mawa. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, mon intervention. Merci beaucoup. On s'abonne déjà na YouTube, na biso? Oui, na s'abonner. Oh, merci beaucoup, ma belle. God bless you. Merci beaucoup, chérie. Merci beaucoup. Allez, ma décolanga, tozo yoka kaka bato baza na expérience, masuka beaucoup la bamboa, ndeko na biso pe aningi pe asa na intervention na kata mabi ya Star TV. Le nafsoso ko yo pe explication de ko mwasi oyo mbwa asweye ba musuba ol bakindoki ba musuba bikoko na bango kotelier ba musuba lobi bona pona yo olobi nini naka oyo. Ok, bonjour. Makamni c'est ça on kindoki te na vie. Parce que to botama to mona kindoki te. Nzamba kela ba mbwa kela ba nyama nyusu metanga keli neti mbwa na mbwa za na race na ye. To koli na bambwa tango zimbwa fo ba responsabilité po mbwa no chena ndako tango sa couple pa boti mwana mususu ya zo mona mwana neti ye mais bino bova na ye atubo mesene ndeni azambwa bambwa bozwi bwana responsabilité bambwa ata musu bozo lié c'est ndenge nini ça zwaka vaccin soka za tellement cagé azozwa ndenge ya kosepanir te mbwa oraso bino bozwi wana bango mo bino bozo bokole boyebi kazane babengaka inani to yebi ka ko keno aza caniche oyo azabwe me caractère ya mbwa wana ese bino mo bosadapta na yango bomona keka lokola mbwa nyoso kaka bosalaka nini na mbwa wana bomona kaki bosakanisa ye ezalaki mama na te azalaki te okende to bakazaki kefo te ye ka ne tozalaka na bana na ndenge mesana ye na mbwa jour wana amoni yango ndenge mosusu ne toloba na moto alamuki ndenge alamuki na nimo ya mabe mbwa na pa alamukaki bino bamosusu balobi ke no balesaki ete journée mobimba mais wana eza idéologie na biso bato mais bato mingi oyo balobi ke non mbwa wana aza mbwa moko aza dangereux yani tolobaka ours moko te azaka nice ozwi lion moko te azaka friendly azaka camarade ya motu donc de même que mbwa wana soki aza dangereux quel que soit aza na bubebe na ye ntango azokola baje banini wana kati na ye wana ezokola mpe kati na agressivité wana ye akomi siko neti na nini wana azosela siko oyo aza formé na yango bino bopesi ye training moko te alandi cours moko te bakolo mi bobokola ye bokolisi lokola eloko moko boye kaka aleka boye boencadraka ye pe te bokangi ye na esika moko boye na singa moko boye ntango botiki ye libre akimi mbwa normalement tomoni ke mbwa azaka du ntango bokangaki deja mingi ntango bolibere omona mbwa akimi na balabala asali boye mais ye amoni mwana tokondane kindoki te na makambo nyonso aza dangereux donc peut-être mbala nsima baoyo baza na mpe bakolongola ye na baoyo mpe baa na bambwa baza même pas race wana tozwela bango mpe mayele
Si comme maman bo ba tu musu ba le ba ke lipon a papa so totali bien azala ba mboso pe 4 bo. Si comme lipon ngo tozo mona ba ben on ni ba mi tuke kufa garage. Ça so garage. Si comme mutaza na garage ba mbona misa tu wana. A choke ngo pola ba mi yibi bien elenga oboko na ba mbua bendengeni. Bon, papa n'a déjà il est là ça papa mon boko. Parce que so boko la na ba voiture. Ba voiture wana ba mbula ba tétanos makambu nyonso wana déjà. C'est que là ba mbwana ba la na kati ba voiture wana. Balala na kati. Boza ne sika osakana ti donc ça déjà kaka. Dans mon évi mon comportement na yepe na mutu na ezo ça la différent. Na bato ba mbwa koli na lupango munene na kimibo azo baluka na mabele. Mais mbwana baluki boye abaluki bo aza na sécurité moko pe nangite. Azo vivre lokola nyama. Na nyama na zamba kutu aza libre. Aza ko s'épanouir na ndenge na ye ya bunyama na ye. Yo bokange lupango mobimeza bizarre. Ndenge nyonso eza bizarre. Ngana ko condamner mbwa wana te po eza nature na ye. Lion asalami po soka kangi mutu po aboma ye po alia. Mbwa wana tanga mona ezaki te po asaka na bebe wana. Ezaki po attaquer parce que ezaki ninyo eza na humaine na ye moko na ba jean na ye na makila na ye. Lupango wana tata wana aza na tort. Batu nyonso bavanda na bango banzo boko. Donc mbwa azali na responsabilité ya mukolo na ye. Ndenge balesaka ye, ndenge basalelaka ye. Mbwana ngo batela bango, mais mbwana za o abatelaka mutu te. Mbwana azali féroce. Aza mbwa aza ko appartenir katikati ya ba humain te. Aza ko appartenir ka esika oyo nzamba sela ki azala. Babokola ba lion, bangando balia bango bongo yo mbwa kutu kaka. Yo va na lupango o monotanga obima. Akolanda o facilement ko boma yo. C'est ça ce que je peux dire. Donc, Mbwana, il fallait pas faire la place bato bazali. Aza asengeli ko vana esika bato bazati. Aza ko la lion, boko. Aza lion. Nyama za nyama na conscience te. Nyama na conscience te. O ya monika sala so ba bomiete. Mais tant so kaza kala bomba ngol ba amonelo wa mabe ya salite. Mbwa ngo ko selo batike onga la selo wa mabe. Non, bango bazio mayebi ke ngana abongo. Na nyama na la conscience te na sala action. Anga senga bolimbisi te. C'est ça. Biso to sengi mama na ba pardon bani me mbwana te to bine to beti to sali nini wa kufi na lisumu te lisumu nde biso to memi yango. Ya sali action e senga ina ya sala po alia fa vivre. Mais faut que zande ya mukolo lupang mukolo mbwa. Ce qu'on peut pas tout nous maman bazo condamner maman na pour la boire qui moi na fallait ka ki mamba na moi na ba comment condamner moi na et tant que yo maman et tant que pende ko moi si na ndenge to moni ba image est-ce que ezalé quand que maman na akima na moi na bien c'est ka sala ka action to mona ki fala boire ka moi na se c'est là pour moto ya mutu moi no yo memi 9 mois au vandi na bon pour na action na sikoni atelema na beba kanga ye amona siko ndenge nini ya malingo lia mwana na ye to asotele ye moko na tango effet moko esala ma emu makanisi na biso ekimaka ye peta asala ki ezaki mieta mususu ki atike mwana ngo koto mbongo ta musa ngaka yandi akanga na ye ya mona ka o sauver mwana mais tango likambo yaka to yeba tene to zo décision à l'instant même instant na biso ko yaka na sala ona ko sala mais na kati ya mama na ngana yo to zaite na mutu na ye tozate tika likambo ekomela po yeba décision nyoko za la minute wana to condamner mama batuti ko bato bazo finga ye bato baza nga ba o ba fingi ba lâche soki likambo ekomeli yo te oza lâche po na ofinga mama wana na fingi bango te mais na yebisi bon comportement na bango wana ba tellement na tort ya ko condamner maman et comme na ndeko na bango ba ko ko lukas ko explication ni ba finga bato na mususu ba changer histoire ba changer famille ba mona douleur ezana mama wana azali nga azana do to za kutu mutu ma koza avani mutu kuta solise kutu pena na ntape po azon po chaque fois zo fa image à mwana wana ezali na mutu akoko na dépression pe ko sali na somo soka za ba mususu akoyoka bana na kuna somo pour la nini a perdre moko na momoni azo sokola mwana wana azo sa azaki mama azaki c'est la rona ki mama
mais eloko moko boye eko arraché na instant moko ya mokie ale bino bozana sans mitema to agisera na makambo moko boye to raisonnera te bo finga mama bato ekomela yo po biso be to finga to ta soko olobani. Ok, merci beaucoup maman. Aussi sur koloba. Bon, na oloba kaka c'est vrai. Tokoki kolobe belé. Mais consolation o biso to pesa na biso na musika ata to ani. Mais tant maman na otika ye moko, biso to kei douleur na ye. To aussi saka ngote. Mais na biso pe epesa biso mayele o to lingi to so bambwa, to bani vomie kutuko. O vana na yo la mususu na yebite na mpese. To nani ke o vana bambwa moko boye. O yebi comportement na bangote. Donc, c'est vraiment dangereux. Oh, nous sommes nyama. Kaka mutu taza kovanda parmi batu, mais nyama toko akovanda parmi batu ti. Pour ça dangereux. C'est au banga lampuku. Et bon loko bon bimisaka manzaka. Azana minu. Oh, susu likamesa na pour akuto oki mais bon na moi. Somo wana. Et ande pasi. Nzama pesa biso na biso to monyango. Tozana ngo na douleur mais to vivre en côté. A consolider a pesa so makasi wana déjà kaka. Merci beaucoup. Ok, merci Aya. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso esika ngoye. Bon mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninga ba boninga ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Ya ngwana ya bino na koka sentiment. Nga so na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Songo bo shano kansika biya ngana ringia. Bani ya kami ko pesa nga pasadi. Wa